congodialogue.com. congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe. Tout ça na scène pepe ndenge dari makuta laxibino hein. Jeremie qui quoi. Jeremie qui quoi tout ça na scène pepe ndenge wa bengi kiss qui sombe merci na contribution na bino. To bosse abax ndambo et abax ndambo na Italie tala passe monde a venir to ebisi o abenga ka Cheringando lisanga ya bana Congo to remercier acte sala ki pona ndeko na biso kokodioko Sandra Bumba bamo inangali kona yo Sandra Bumba koko na Aniston za madame na pe koko Aniston mbote hein personne hein vraiment siko zali wana baza bakoko na ngai ekusabino passe toujours kalika makokodioko bagangaki baibaki mbongo mbongo baibi mbongo mais siko basito ewolisaki baibaki mbongo kasi boye na scène pepe ko sala action ça demande d'argent. Michel Noka, ça demande d'argent ici. Brigitte Anani, ça demande d'argent ici. Et Obama, Doris c'est ma personnalité bosunga biso. To komona papa moko ya komane Edi Maziku président ya fondation Edina moto na mota bongisa. Bangwana bazoko ya, je crois komona ke bazoko ya bangwana. Voilà, bazoko ya bangwana bazoko ya bomona ke banda kokodo kabela aucun artiste congolais na kumiawa. À part Bessie papa Cheringando lisanga ya bana Congo atindaki de soupu wana to mona papa na biso bengi Edi Maziku président ya fondation Edina moto na mota bongisa. Voilà de mona bangona baso koma vali misabiso en direct Sandra Bumba hein voilà baza en direct voilà yona so les cas là yo voilà wana tozo yamba président Edi Maziku voilà toko yambaye parce que bali parmi bato asutana gali kan c'est asa en danger wana président Edi Maziku ye ekotala kokodioko première mutu malamu congolais aye ekotala kokodioko bana bela papa la biso mbote papa mbote chaka Congo comment nani danger Edi Maziku honorable ekotala kokodioko salon ndengeni. Bon, sangwa musika pasi na motema. Yango na se décida que na koma sur le terrain na ta la situation il y a grand artiste comédien Kokodioko. Et puis bon. Les a pas si mais bon. Les a malade yaka. Pour votre information honorable, banda bela deuxième semaine ngoyo aucun artiste a écouté Kokodioko. Et ça l'ondengeni. C'est très choquant et puis c'est étonnant parce que Kokodioko c'est un grand artiste comédien. C'est un fonctionnaire, il y a une grande institution publique, donc je pense que bon, tu mener une enquête, pourquoi Bayokota a été, pourquoi Bazo Salis a été, pourquoi pas artiste en danger, Azochaye m'a beau côté, mais bon, tout le monde est volontaire artiste en danger sur le terrain. Et le reste, on va essayer de mener les enquêtes et voir, comprendre pourquoi abandonner grand artiste et Amboka à Salaba Veneme Belé, à Salaba pièce Belé, film Belé, les gamins de Chikapa, Diaspora, Molantusu, Makambe Belé, aujourd'hui il est abandonné de lui-même. Ngana avec information, Bandlanda Biso Ozomona, parmi Batassou sans danger. Les seuls, même Malembe Champ, pas Malembe Champ. Tala comme ça, mais papa il dit vraiment président, moi témoignage, je prends les sans danger parce que c'est choquant. On n'a pas de soutien, mais critique à Bon, artiste à danger, déjà, il faut vous féliciter parce que du fait déjà, érotique à Kolonga Musika, parce que Moni Banzela, Tito Koma, ils ont vraiment pratiqué, mais volonté à se déplacer, il y a quoi assister Moutou, comme Moutouti, dans l'hôpital, les a déjà Moussala Makasi, Moussala Malamo. Donc, du moment où volonté Zali, le plus important et nécessaire, ils ont ces artistes à danger, Maboko. Pour qu'il y ait de l'avant, on a un objectif, il y a artiste vraiment délaissé, il y a une possibilité, il y a se prendre en charge, il y a un problème. Dans la personnalité, tout le monde fait tout ce que deuxième semaine, aucun artiste n'est écouté à Kokodioko. Même si ça la cabane bangote. C'est tout ça la nine. Faut un an honorable lobby. Bah on met des banquettes parce que c'est écœurant.
Hein, Michonoka, c'était Kéran. Doris Lem la personne, c'était Kéran. Brigitte Bidanani. Tokende Malamoko, ba compagnie biso qui était là, psychologue azalinde boyba. Maman, moi si naïe, wa loba ki biloba loba. Moi na loba ki biloba loba. Lelo, ba pe nga raison parce que caméra ka darbi bakuta simbi wana, yango bazula ba code. Mais il faut même le respect na bato sa musala wana musana azwa salaka ko cameraman comme wakolela mais vraiment ka kufinga ko iba mbongo mais maintenant mbongo boganga wana mais c'est pesa edima zika yoki yango mais aseki mais za ba miette total pesa ko kodi konde papa ko kodi konde sima bomona eloko papa edima zika ko sala avec fondation Edina moto na moto abongisa Sandra Bumba ale Bumba congodialogue.com. Tous les CNPP qui sont la Sikane de Pavillon 3, qui te remercie bino mingi. Pardon le monde par cette Timothée, bon na bilobela wanate. Biso artiste en danger nyoko kodio côté. Naza nyoko kodio côté après makambo ko bozo ba mambon. Ngabe ça be facture na ba famille kodio. Ba futa biso. Parce que s'il n'était pas caméra ou derby makuta, o ba monde ba tindi ba code. De bo monde kodio côté. Mais de toute façon Doris Lem la personnalité, Brigitte Bisalani, tout ça on a bolingo nzambe. Tout ça mon président Azokoya, pour ça mon a comment on souffre pour na likamba kokodioko. Bo soutenir tout le monde moi sina zawana, o batinda ka loba loba, na moi na yo loba télévision, so moni caméra il loba après tout. Attends la biso, bato basaki ba image, bazo so ba ça image. Voilà tout le monde président Edi Nazoya, président papa la biso Edi Maziku, tout compter ka tout zoyer. Président Edi Maziku. Mbaliboso yawa? Ouais, Mbaliboso na ya, Mbaliboso. Mbaliboso mona. Ça aura CNPP Mbaliboso. Ça fait très longtemps na sinaya une fois, deux fois mais bon, c'est et ça le pena ba moule belé na ya les sous-souté. Voilà, tout ça pena moni papa na biso. Pour ça Papa Théo. Na komonaka fondation Edina moto bongisa et utala kokodi ko sabana ngeni. Et au sala passi parce que mututoye baki na trempe ndengona bon. Totana ba condition na e. Voilà. Tout ça pena aleki nanga kaka. Kokodi ko bien. Une bien. Mais basunda baninga na un message. Tant que baninga na ba ebité ça message na baninga na. Bon, on est devant artistes à danger, na si déjà propagation de l'information de comme déjà na ba coin sort. Il y a un président social, Edi Maziku, papa solution est à reforter. Voilà, Ale Bumba, Sandra Bumba, Brigitte Bidanani et Obama, tout ça va Francine Ngembe, tout ça l'appelle Congo dialogue, beaucoup ça l'appelle quand même action et pas à Cocodioko. Cocodioko a belle depuis 6 mois. Basundo là, même mes familles Basundo là. Moi si wazo ganga wana si baboya na moi si wana. Zompa na mama bana. À l'époque, il abandonné, mais à ce sungaï. Ni n'était pas cette femme-là, de Cocodioko abandonné. Tout le monde a président, papa Edi Maziku, mon laqué. Tout ce image est stimulée, bino. Hein, papa na biso. J'aime qui quoi. J'aime qui quoi que image est stimulée, bino. Bota biso de Cocodioko. N'en bengue impresario Claude na kati à Londres. Na Monique Michono, ka ibisa impresario Claude. Tout c'est là. congodialogue.com. 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 En tout cas, j'aime qui quoi to komi kutana ndeko na biso. To remercier bato nyonso bayambi biso awa. Kisombe kisombe tozana kati ya SNP kutana ndeko na biso Cocodioko. Abax Endambo. Papa Claveri Kiwila Coco merci na osali mais na kobosa na jamais o babengi Cheringando lisanga ya bana Congo. Yango tozali na kati kutana ndeko na biso Cocodioko yeyo. Sandra Bumba Cocodioko yeyo. Pour moi que émission les gars qui de soit qui Cocodioko côté. Alex voilà yo maman voilà maman maman nani maman nabiso
Gisèle Malonda ko yebiso mana biso calendrier mami calendrier na mobile na ye Banje Kalon se peut mbote. Voilà. Kokodoko mbote papa. Non, c'est pas un demi, plaisir, c'est plaisir. Beaucoup de plaisir, ça dépend de côté les pandés comme artiste Boyaka. Boyaka. Faut en comme ma page awa. Oh, bati berkile. Ouais, aller awa. Ce qui va comme en tout cas, nous avons sunga makasi. Penalty. En tout cas, na bigina déjà. Voilà. Honorable Edi Maziko bien. Abima kabela vangaide. Mutunayo Azala kawo. Azali meto zela honorable Edi Maziko tala. Yebise honorable Edi Maziko tala salon ngeni. Honorable Edi Maziko. Fondation Edina moto bongisa. Fondation moto bongisa. Donc grand moto monene. Voilà. Tout le monde en direct. Président Edi Maziko. Hier, Zokoya, pour moi, on a bien quand même que maman Gisèle Simba papa parce que tout ça ici comme Moko, voilà. Président, voilà après ça, mon malade. Diasa. Diasa. Nous honorable kitoko mingi. Enchanté de vous voir. De vous voir. Président Edina, président Edi Maziko, moni kokodio ke salon ngeni. Ben c'est choquant. Bon malade yaka mbangu mekendaka malembe. Et ko sila parce que toza bana nzambe. Aucune maladie n'est incurable à celui qui croit en Dieu. Et c'est lui le médecin par excellence. Donc, to senga mawanzambe, likola malade ya koko. Nzamba ko sala parce que nzamba tikaka baete. Oeza lo sambo to sengi et pas nzambe. Akanisa yata na bolamu moko asala ki na tina lokuma kombo na ye. Nzamba kanisa ye. Ayo kata prière oyo. Lokola to zangi makoki matériel na financier ata prière oyo nzambe ayoka. Ayoka kolela na biso pe asala. Voilà, namoni honorable nga sona voilà nanda kindi kuna mbala moko. Voilà, papa Coco. Honorable yeye. Olobini, osebeli Makasi. Na bengi c'est déjà na RTNC. Tant on a robima awa na kende ko pesa ba rapport na ba konti ke aso to barça tout yamba honorable. Edi Maziko mingi tu yamba kabango na RTNC studio Sanstar. Voilà. Maman a biso to lobisa mingi papa Coco de côté maman mbote papa journaliste. Nga papa Tchaka Congo na journaliste nga Tchaka Congo. Ko ben journaliste nga zali artiste en danger. Maman papa Tchaka Congo voilà merci. Bon maman boni siko Coco Dioko banda deuxième semaine ngoyo et to bata zo landa yo traverser le monde. Brigitte Bitarani maman na biso Gisèle. Information après Sabino. Moi, si ni n'était pas cette femme, Kokodio a abandonné. La famille, tu as vérité, parce que tu as mingi pe. Maman Gisèle, baninga, basi ba komi bana 2 semaines. Te bona 2 semaines to moni mutute. Ata mutu moko te. Te to moni mutute. Ata esika sala ka ba bengi ko benga yote. Te mutu bengi te. Bon maman, bazo ndo partir le monde parce que aux émissions dans la suivi dans le monde au yebisi ba fanatique Kokodoko nini parce que ngai bisaki bango ke écouter ici bazo ndimangate olobini bon toutefois na zoloba ndeto za na kata CNPP gal mbongo sambo mwa to vanda ezate ba fanatique Kokodoko bolinga Kokodoko asakisa sala ba pièce ebele oyo asekisa bino pendant baton ebele mena toza na kata CNPP vraiment ça coûte trop cher. Babi na biso kisi tout ça ordonnance c'est comme ma toza na séance d'urgence kuna zaki butuma $50. Ce que to longwe kuna toza na pavia babi c'est to ça dit 30 jours photo foot à 1,4 francs congolais. Maman limsanga 1 million 400 bozo ngo wapi? Okanga bina wa?
Bon, yango wana tozo senga kaka tozo continuer ko lancer appel na bandeko yo bosimbami na mitema bato ya mitema malamu mpe bolinga kokodioko na mwa mukie na yo $50 $100 selon makoki na yo 200 oyo nyonso yo komona nango soko tindeli biso yango mpona kolandela baswin na ye ndenge esengeli ezala malamu mingi. Voilà, botaki émission moko tosali na conseil Blaise ka likambo yango ya baartiste. Les artistes ne veulent pas s'organiser. Bah funda Kokodioko azan association ba comédien té. Mais et ça ne passe que comme on a vu qu'il y a azan association ba comédien té. Oui, ça lui passe makasi nazo zanga même maloba na ka ya koko la situation oyo maloba pende zo zanga parce que pas ezali yango wana to s'organiser na banda ko senga na yo tchaka Congo na artiste à danger na yo to meka ko créer total la possibilité de créer fonds de soutien aux artistes les plus démunis. Lokola ba masanga na bino ezoko ya kosalisa bino te bazana bolingo te to mekana noko eti. Mais soka kufaka papa di maziko yebine sala maka. Voilà, effectivement yango to zela te muto akufa po bopesa yebe loge. To zela te muto akufa pa to ya na ba cotisation, to ya na ba cercueil, ba liste comme milai pendant que la personne est vivante, moto azali azota la biso azana bosenga na biso ndenge mwana lobi oya muke ezali. Ata na nzela mabonde libo sunga. Ata oya muke oya komona nango aya ko sunga parce que pas ezali ndenge ndeko mwasi ya lobi. Voilà pourquoi on ne peut pas croiser les bois, on ne peut pas rester muet sur cette situation. Voilà pourquoi Ngai Moko personnellement a combo association Solidarité Aidant sans frontières et puis Fondation Motonamoto Bongissa. Toyé sur place sur le terrain. D'abord, il faut qu'on rende visite. Parce que Ngai ya Koko naza fan numéro 1, peut-être numéro 1 parmi les fans numéro 1 ya Koko. Na banda yo Holanda na akina no mwana muketi na koli na landaka ye kaka. Donc naza vraiment na témoignage na ba film na ye belé na landaka et pour moi c'est un artiste comédien complet et vraiment il faut tout soutenir na situation boye. Donc atozo senga vraiment na bandeko nyonso baninga na ya lisano baninga na ya mosala place oyo azali engagé comme fonctionnaire bana ba fanatique na ye bandeko nyonso ya mutema malamu bisika bozali to meka ko soutenir ndeko na biso. C'est vraiment un grand artiste. Ceux qui ont soutenir rien na ki artiste était na kibomoto pour na ko sauver vie ndeko boya to sangana to sangisa maboko to ebandeni to ko sunga ndeko na situation o to zali nango parce que ndeko na yo ezaka ka famille na yo bobima na makila mokote o pa uti libanda ko salisa ndeko hein donc bao baza musika na bao bazali pembeni na bao baza kolanda biso na bota mitema mawa nzamba toucher mitema na bino a toucher penza mitema na bino a toucher mitema na bino en place bozali ezaka ya pasi boya to sunga ndeko koko to sengi bino penza pardon mingi na mawanzambe boya hein bon le katana nzela ya artiste en danger famille pezali wana yo na société ya ko ba fundi yo ngaka association te no sanga baninga te poni mais na sa ko kamwa mengi kusu bakanisaka madame nangai abote dingai bana 5 yango ke ngari noté ok n'a pas papa masumu te ok n'a pas papa lombe te ok n'a pas ya papa ngalufar te ok n'a pas papa ninga te oningiro lisanga te ba lombe bakima biso bakina ba groupe mususu bakina ba poto bakina ba Belgique ngai na komite yango na nanga ko na kena singa kamera e ba mo ok. Bon, sikoyo, yakoko. Kanyoka, pas koko. Na moto eriko kinango. Message no tindi na mami kalenda so ndo partir na papa Banjik ba vokalonji ba ndo partir à Londres, yebse bango nini. En tout cas, ba fanatique no so ba landa yo. Ba faye. Ba fanatique nanga nyonso. Na souhaité bango. Ba élection. Yo ga élection ga? Ngana moni yo lingoza be oza na poste hein. Moni ki comme élection ba na émission ka élection lingi élection trop hein. Toko voter o ça comme ça madame. Voilà, pesa ba ngombo disco pesa ba ngombo pesa mbote na nani? Na bandi voilà. Papa honorable Etimatisika. OK. Voilà, hôtel la maillot guerrier. Voilà, hôtel la maillot guerrier, guerrier.
Mara azobela, voilà. nazobela makasi me banda na koti honorable nanga yangai moko te honorable ya bakongole nyonso bosikoyo oyebisi na bato balingaka yo mingi oyebi bango nini bato oyo bafanatique na ngai seke baza mpe bafanatique ya honorable donc na souhaité bonne chance. Qu'elle emporte, l'emporte. Voilà, il y a français. Voilà, Fanda papa, Fanda vraiment, banda biso le monde comme na souka vraiment tout le monde a bien mon coco ko yeyo, ça demande ba deuxième semaine on a et si ça passe les artistes ne viennent pas. Hein, vraiment ba artiste boya comme muta muninga. L'autre de qui na CNP na makala kotala ndikuso Tony Koko aucun artiste vraiment que na moni to ko meso la souka mama peut ça ba remerciement na yo et pas ya bato ba soutenir yo parce que moni que c'est vérité au départ maman yebia kinga malamu te mais tant à comprendre tout ça moi na franchise na vérité so atindi papa moi atinda ki moi quelque chose à boy kotanga ah papa tsaka ya c'est ça boti au type polémique bozo bezanga tina amala de kodo ko zobela ça long terme ça les ça bambonge belé bambonga mike on tire ko soana tsaka mama bana ça malamu te bolimbisa soki mama tamuso abike ki mo abete mo libaku to mo abete libaku bolimbisa to bana nzambe mama o remercier banane. Voilà, bato ebele o bazo ba msusu aza sungi biso ata na mbongo te mais abengi ya spécial encourager ata vraiment topesi merci na Tantine Marie en Angleterre et Alice Bolonza na Paris Mami Kalenzi merci vraiment botika biso te pour continuer tout ata ko benga juste ya pamba ezo sala ka malamu mingi tangu tozomona ke tozo assister ata na libondeli ezala bien mingi merci beaucoup nzamba pamba. Voilà Doris Lesbele ma personne de soki na biso vraiment que ndebo moni tozala wa ya koko yeyo le basuka on aura pas le basuka pendant nini to ke na biso parce que tozolunga tozoki nsiko na hôpital de 50 pas malembe chanzali tango mona malembe chanza ko ndenge eza penza ba occasion oyo tokoko loba te chaque Congo eza ba ka moko ya pasi ya mawa oyo eza kosenga soutien ya bandeko nyonso bino ba artiste ba camarade maloba mingi ezozanga parce que eza ba situation malamu te voilà maloba mingi parce que ils nous ont fait des beaux temps to vivre ba beau temps na bango na El Chanto Malembe Chant que j'ai beaucoup de souvenirs na bana Holanda ya bana mwana muke ya Koko n'en parlons plus à part makamuna ya ba pièce na ba film na to bana okuta na ba cadre mususu bon petit nanga itala boye to solo là mais bon tala lelo zo sala pasi zo sala penza pasi yango to senga na bandeko nyonso vraiment to atala mabondeli ndenge mama lobi mabondeli penzamba yo kaka parce que c'est le seul médecin premier médecin le plus excellent donc oyo maladie moko teza incurable panaye voilà bato yebi kenzamba ko sunga atana muke bato bakoya azana ba fanatique ebele tozana elikia voilà sur le plan matériel et financier lisunge koya parmi les fanatiques à Kokodioko Florence Bandou Madame Bandou Mbodi Sikozali donc biso na souka en tout cas vraiment beaucoup de soutenir Kokodioko maman Gisèle yaka sous pour ça miracle contre dim biso parce que contact est très nécessaire parce que c'est là où les bas blessent ça contact non maman. Bon pour la bandeko balingi ko sunga biso ko tinda moins rien na bino numéro ezali 090 69 54 385 na bandeli 090 69 54 385 numéro monsieur ezali 089 45 48 816 089 45 48 816. Voilà maman na biso Gisèle to comme la souka moi témoignage dans les caniso attend danger papa tsakonga ki pana yo bazolanda yo témoignage na yo. Bon en tout cas vraiment on apprécie papa Chaka merci on apprécie d'abord le son Nzambe merci parce que nous amenda simba kamotema ya mutu po mutu sa mutu mususu bolamu. En tout cas koya papa Chaka pemé na kodio ko porter vraiment implicité na ko bata 3 plus. So ki papa Chaka ya quitté ko sa l'émission oyo mbelati le loko to azanda mbeloka kome ko bunga metam soupe mu ko sala tarsi de mutu ke tout yepo azotambola sa contrôle
grâce ya Papa Chaka Congo artiste à danger nde Kodioko aza lelo na CNPP ti bato batinda moi 100 moi combien c'est parce que Papa Chaka Congo a fungoli nzela malgré ba journaliste msou pe tout ça na bonne émission mais muto a fungola ki nzela vraiment ezali Papa Chaka Congo merci ebele ba courage pe musane a continuer nzamba ozanga to kansai merci Antoine qui témoignage ya vivant vraiment que tout le monde tout ça papa Coco hein non enfin na biso parce que le temps bon soir papa il dit en tout cas maman na biso je sais la vérité tu n'as témoignage à boyer na moni papa il dit maziku olandi le maman lobby est choqué hein témoignage à sali ouais na landi choqué et puis cette marque ya reconnaissance envers na bato bazaro soutenir Libota eza penza losambo monene et puis ko encourager bato pona ba continuer ko sunga donc na zongi lisusu kaka na maloba ya mama to sangana to zala bomoko mutema malamu nzamba simba mitema na bino ba oyo bozana ngo ya mingi ezala muke nzamba simba penza mitema na bino pona ko sunga ndeko na biso c'est un grand artiste comédien artiste complet c'est un grand artiste vraiment ba mo ezozanga nazomona cadre pendeza cadre ya kopesa yebe logité parce que na pasi donc il faut to compatir na pasi o yaza nango to zala vraiment elongo na mitema et puis bolingo to senga bolingo so bolingo ezate eza pasi na bolingo oyo yango na tolobi moto na moto abongisa moto la bongisa car le Bumba personne Bumba Sandra Bumba Aniston ko ngazaliwa bantuka wana mambote muni partout papa edi maziku ba ibio partout le monde ba mbote no pesa ba nani ya mbote na batu nyonso voilà mbote na lingaka y a pas meilleur au monde que de rendre les gens heureux. J'aime voir la joie de vivre pas ma famille nyonso kimia ezala dans ces référendums toujours na maloba yemoko mokonzi aloba ki je vous laisse la paix, je vous donne la paix, que cette paix règne dans toutes les familles. Bao nyonso bazangi kimia nzamba pesa kimia toutes les personnes faibles bisika bazali nzamba kanisa bango bao bana ba boloko na ba hôpitaux à travers cette prière nzamba simba mitema na bango babika na losambo na sali pona bao ba malade donc peuple nyonso zali en détresse à travers ce monde entier ba veuve ba orphelin ezala ba prostituée o ba pona misala wana na volonté na bango te nzamba simba mitema na bango kanisa bango. Voilà, Papa Clavry Kiwila, merci na o sali pour na biso papa, merci partout dans le monde Bozali, Sandra Bumba, Brigitte Anani et Kaboma en tout cas, bon continuer ko soutenir biso. Koko Dioko asa malade. Toi to longa to ki ba malin béchamp. Lundi prochain to zala pa ya ndeko na biso Tony Koko asa connaît pour 20 ans. Mais on ne sent pas la compagnie des artistes de toute façon. Ndenge maman lobby, ndenge papa Edi Mazika lobby. congodialogue.com Mwana muluba Kongo bale ondengeni nayebite ba Kongo ba ngwali ayo nayebite so mais moi sina mu Kongo moi c'est ayo donc famille moi c'est ba ngwali ayo tout me faillible congodialogue.com voilà mande to comme na suka balo mo na bien que en tout cas Sandra Bumba Brigitte Anani zuwa tika zuwa Sandra Bumba bomanga likona yo fana mokonzi mutulanga sai mokili baby sa maman Clotilde en tout cas na reine toi besoin soutenir bino dans le monde partout vous allez au Tanzanie na Angola partout dans le monde soutenir bino sans danger bolanda ka wana te mon maman à sa témoignage ciao à la prochaine fois congodialogue.com congodialogue.com Iva Lopez anga Francine Ngembe congodialogue.com Iva Lopez anga Francine Ngembe